que le député national bazouaka 21 000 $ par mois. Je dis bien 21 000 $. 21 000 $. 21 000 $. On a pas de 10 fois. 21 000 $ par mois. Bato ba pesi bango makoki ya kozaba sinzeri ya musula bula matai. Le contrôleur est corrompu. Okoza esconi. Comme je savais dit à la pista Kibino, école à moi yangoyo. Donc vous le voyez, aïe. Ceux qui vous les bêtis, bazala obligé pour libérer bana pour que bana batanga bazo mandat pour moyen que. Ouais, ça mur il y a école, tes mur il y a quoi, ça clôture il y a quoi. Nde ba kuela yango ba mabaya o bozomona oyo. Bomoni école, comment est-ce que état ou école wana ezanango? C'est ya pamba boye, sima ya pamba ezate. Likolo batol et toboka. Soki mbule ko beta bana bakimi bakangami esika mona professeur pour la te et classe katani. Classe kozonga timbule ko sila. Et puis son boulango esili pour classer zonga, il faut étonner mais ce qui est tondi ba kozala obligé ba zonga. Mokitani ya Jama Kaboul. Ande mbata sito bundaka tumba pona mbongwana. Oyoki ya lobi nye. Donc mbata zora 350. Te na lobi na yo, oyoki mbata lobi. Bomoni école, comment est-ce que état ou école wana ezanango? C'est ya pamba boye, sima ya pamba ezate. Likolo batol et toboka. Soki mbule ko beta bana bakimi bakangami esika mona professeur pour la te et classe katani. Classe kozonga timbule ko sila. Bakomi bendele kwea te, biso ne topesa ki yango toza na conférence navale. Tala esika babomba ka ba document. Maintenant okomona salle oyo ezali première année primaire. Ce qu'on y a quand baluki boy deuxième année primaire. Tableau yangoyo, c'est le vide ici. Donc ceux qui bana bazo tangi sakuna awa bango bazo yoka. Donc c'est le vide. Ceux qui t'ont mis la porte au pays maman ko koti awa. Mboka o toza penza. La lolenge oyo toza li moteur joie 21 000 $ ndeni. Martin Fayulu a lobi boye. Député national congolais ba gagnaka mbongo ebele koleka oyo ya France, koleka oyo ya États-Unis, alors que bango kutu baza ba pays riche. Biso toza ba pays pauvre et sous-développé, mais ba député na biso ba gagner ba salaire koleka bango. 21 000 $, il y a député moko et koki ko sala réhabilitation ya ba salwana. 21 000 $ moko parce que dans ozali mokonzi ya mboka et bakoki ko futa ba député jamais 21 000 $ sans que yoyeba et ceux qui osa penza au courant na kotuna pourquoi osa la biso boye biso to sali nini bota l'école bana bazotanga mais député moko koto oya salaka eloko te azora 21 000 $. Il y a beaucoup de députés bazana si mandé kosila bakoleka jamais même na créneau bakoleka jamais na tribune pour proposer ta loi pour koloba na ba population koloba ta pour na population o etina bango na Assemblée nationale bakoleka jamais mais bazo gagner 21 000 $ gratuitement en tout cas. Excellence Fati, Excellence Président Chilombo, Azako sepelane nango, Azako mon nango normal. Et ceux qui batu ba dénoncer qui en côté, mais alinga kazala, mais tonga to tika bongo, tonga to vanda ka bongo, ba député wana, ba gagner ka 21 000 $ à l'aise paiement gratuitement, et puis ba longo li en côté. Oh, Isaka Makele la batunde bandi batu basiliki batu bako sepelate. Le pays le plus pauvre du monde, avant dernier je crois ou dernier ou avant dernier. Mais député na biso azo salaire ko le chancelier allemand, azo salaire ko le premier ministre, azo salaire ko le Macron ko le premier ministre de France ko le na Macron, azo salaire ko le président presque il y a pays belé allemand ba député nyon somokili ba député Congo ba liki ba on a salaire Christelle Vouanga ba vota kayo ke na kuna na kombo ya peuple na 21 000 $ ozo pourquoi dénoncer en côté Christelle Vouanga
Daniel Safou, aux autres 21 000 $. Bah, voter au Kenya dans le combat peuple. Pourquoi vous êtes innocents voter? Mes chers compatriotes, il y a un Zoé Sabino que bah politiciens baza batouté. Là, en pensant, je dis bravo à l'honorable Ados Ndombasi. Honorable Ados Ndombasi a dénoncé. Il était le premier à dénoncer 1 000 $ à prime hormis salaire. Il était le premier à boyer à Jeep Palisade. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission au cœur des actualités, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes, fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans votre émission Réflexion qui est présentée par moi, Alexis Wechi. Mbote bakongo mani nyonso bisika tu bokolanda biso Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, na Goma, na Butembo, na Rutshuru, partout bokolanda biso na Congo central, na Grand Bandundu, na Grand Équateur, partout na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, na Afrique mobimba, na mikili ya poto, na États-Unis. Merci na bino pour nous renouveler confiance na bino na ma mission télévision. Et tu remarques que chaque jour, en tout cas, beaucoup ça la réaction. Et cela nous va droit au cœur. Et tout ce qu'on vous demande, c'est d'aimer et partager la vidéo. Surtout pour nous soutenir Bisso. C'est juste une seule façon. Il y a qu'à soutenir Bisso, qu'à aimer, qu'à partager, baléen. Et c'est très important. Voilà. Ma mission au cœur des actualités, réfléchissons pour notre pays. Bota Bisso, les lotos. Pour nous réfléchir. N'a pas si ou ebimi, n'a mokoloa. Et bananango déjà, mais na mokolo mikolo oyo nde huile penande lisusu en plaire nde bato ba komi penza ko confirmer yango oui que ça est solo lelo to apprendre peut to apprendre qui toza ko apprendre peut ko kenda na ko confirmer que le député national bazwaka 21 000 $ par mois. Je dis bien 21 000 $. 21 000 $. 21 000 $. Na ba dilonga ta 10 fois. 21 000 $ par mois. Avant de continuer, attends la bino nomba tweet. Parce que les autres ont un vertige. Comment est-ce que comment est-ce que mboka oto za penza la lolenge oto za limotor zwa 21 000 $ ndeni. Ba maman ba papa bato botalanga bato ba bomba ba portaka Congo na motema. La réflexion, les loba image na ko la kisabino ya bekol ya bana ba soldat na ebike bolila. Na ebike botangisa pena ma misu na makambo to ki ya 21 000 $, so botali na ba image wana na ebike bolila. Mais kolela na biso nde na lobaka toujours esuka na kolela boete. Il faut totalisa penza ke to koyoka pasi na makambo koleka na kati mboka na biso, il faut to agir. Nazo kota na bozino. Martin Fayoulou a tweeté à Lobiboué. Les députés de la RDC sont mieux rémunérés que ceux de pays riches comme la France et le ISA. Il est établi que depuis janvier 2022, un député national touche 21 000 $ par mois. C'est de la corruption à grande échelle. J'exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Wana Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a Lobiboué. Député national congolais, ba gagnaka mbongo ebele koleka oyo ya France, koleka oyo ya États-Unis, alors que bango kutu baza ba pays riche. Biso toza ba pays pauvre et sous-développé, mais ba député na biso ba gagner ba salaire koleka bango. Na musala nini yango ba député ba salaka o ba ko gagner ba 21 000 $ wana. Réaction na mama 21 000 $. Odia Élysée Odia à Louis 21 000 $ par député et par mois dans un pays qui vit de l'aumône. Le plus triste, c'est que certains trouveront cela normal
et tenteront de le justifier pour avoir vécu la misère de l'arrière-pays pendant un mois. La misère de l'arrière-pays pendant un mois. Je suis tout simplement révolté. Ah oui, visiblement nos députés sont mieux rémunérés qu'Emmanuel Macron, président de la France, 5e puissance économique dans le monde. Le Congo a 500 Macron. Aïe 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 aïe. Ah bato tout ba komi Peter Tiani a komi ba komi moins ebelé en tout cas na makambo etali bambon ebelé o ba député ba koza. Mais avant nazonga awa pona ko loba o ezali lisusu ba actualité mususu bomona ki Jean-Pierre Bemba réagisaki bomoni ne balobi na rutu 40 personnes ba kufaki avant to koto zonga wana bota no vidéo oyo après to kozonga tout juste après. Ma mission TV, le miroir du monde. Comme je t'avais dit à la Pisa Kibino, école à Moyangoyo. Quand vous le voyez, aïe, ceux qui vous les bêtis, vous allez obligé pour libérer Bana, pour que Bana Batanga, Babazomanda, pour moyen que. Ouais, ça mur, il y a école, ça mur, il y a quoi, ça clôture, il y a quoi. Il y a là, yango, mabaya, mona, oyo. La salle est sablonneuse, ma belle. Somona yo moko mabele oiza babon telema mona mapinga mutepesa kipo bana baloko na se pakati pakata oiza babon ozomona bakomi bendele kweya te biso ne topesa ki yango toza na force navale tala esika babombaka ba document maintenant okomona salle oyo ezali première année primaire soko yekaka obaluki boye deuxième année primaire tableau yango yo c'est le vide ici. Donc, ceux qui vont à Bazotang Sakuna, Awa Bango Bazoyoka. Donc, c'est le vide. Ceux qui sont venus à Porto, le pays, maman, Koti Awa. Koti Awa, Tala Yomoko. Dans quelles conditions? Comme tu vois les bancs c'est vendé les couilles. La salle est également sablonneuse. Derrière la Kisa Kibino, Awa Ndeba, et militaire, il y a renforce navale, Tangaka. Au Pomona, ceux qui ont suivi ces deux salles de classe, nous faisons ça. Ma mission TV, le miroir du monde. Baba, batu bapesa kiango, ezali ndeko mwasi omoni wana na likita na ye o bazalaka na fondation na bango nde bapesa ki ba wana baba wana. Bomoni école, comment est-ce que état o école wana ezanango? Se ya pamba boye sima ya pamba ezate likolo batole toboka soki mbule ko beta bana bakimi bakangami esika mona professeur pour polate et classe katani classe kozonga ti mbule kosila et puis sombula ngo esili pour classe zonga il faut etonda te mais soki etondi bakozala obligé bazonga. Bomoni comment est-ce que ba makambo moi na première primaire ndenge ni ayokaka makambo ba na deuxième primaire moi ba na deuxième primaire ndeni ba yokaka makambo ba na première primaire siko yebisanga bazotanga nini après boko yebisa biso ke enseignement beba enseignement za bien te okolinga enseignement ezala bien na condition nini na condition tomoni wana. Est-ce que l'enseignement cause la bien 21 000 $, il y a député mon corps et qu'il y a la réhabilitation, il y a ça loana. Qu'à 21 000 $ mon corps. Et qu'il y a ça qui va réhabiliter et va réhabiliter ça loana. Mais vous donnez 21 000 $ à un individu mon corps. Oh yoba salaka et l'autre côté. Tout simplement parce que bolini bozo possession en tout. Ezali corruption ndenge Martin Fayulu lobby. Comment bokoki ope kofuta batu 21 000 $ na mboka o toza pauvre makasi boye. Comment bokoki ofuta ba député 21 000 $ pona musala nini? Bozo futa député 21 000 $, professeur 200 $, mais bozo beta tolo.
ba médecin grève, ba enseignant à tout moment ba kota grève pour na ba ko futa mabiente. Mais ba député national chaque fin du mois bazalaka na $21 000, il y a sûr. Oyo kindo kiteo. Oyo penezali sorcellerie. Est-ce que c'est encore ou quoi? Son Excellence président de la République, président Fati, est-ce que Oyo, ils ont ça à l'Assemblée nationale, aux au courant, au courant. Mais je sais que eux, je crois que aux au courant, parce que dans Ozali Mokondi Amboka, et Bakoki ko futa ba député jamais $21 000 sans que Oyeba. Et ceux qui ont penza au courant, na kotuna, pourquoi ils ont ça la biso boy? Biso to salionini. Bota l'école, bana bazo tanga. Mais député mon kokoto, oh ya salaka et l'autre côté, à genre $21 000. Il y a beaucoup de députés bazana, si mandé aussi là, bakoleka jamais même na créneau, bakoleka jamais na tribune pour nous proposer ta loi, pour nous koloba na population, koloba ta pour la population, oh etina bango na Assemblée nationale. Bakoleka jamais. Mais bazo gagné $21 000 gratuitement en tout cas. Si ma boye toloba te tolobi ba fatizo ba ekofinga biso ba fatizo ba komi ko ba kangambanga ba fatizo ba komi koloba n'importe quoi toloba te. Et ce qui est grave et ce qui me fait mal et ce qui me tonne okomona likamba ba fatizo ba koluka moyen ni ko défendre ngo ndenge Élisée Odialobi. C'est tellement grave. Mes chers compatriotes, on ne peut jamais payer un député $21 000 na Congo na biso tozali. Jamais. Pourquoi vous foutez $21 000? Pour na musala nini? Na moment oyo ba école botala ka école ngana vanda na ki musika te. Botala kaka école oyo bana bazotanga. Wana to moni bon na Kinshasa, eza na province te. Na kati ya Kinshasa école bana ba soldat to moni place ligne oyo ba soldat bazolala kaka na école wana bazani place à kokende bazani place à kovanda mais baza ba agent l'état bamsuba uta ba est ba ya ba se retrouver sandaku ba kolala wana ba agent ya l'état. Mais vous payez les députés $21 000 na makambo bozo sala bukanti soki soldat na front ayo ki pe atali makambo boy bukanti ko sepela makambo bozo sala ba professeur o baza impayé o bazo kota ba grève à tout moment yokanisi so bazo mona ngo bakoba yoki boye pe ba moni ba ko sepela. Comment est-ce que bokoloba ke ba classe topé ba étude ya ba congolais na qualité et na niveau likolo au moment où bozo sala makambo na lolenge o na ba école ngo moi na première primaire na sixième primaire ba ko yebala te matière à sixième primaire ekota na première primaire matière à première primaire ekota na sixième primaire est-ce que boli mwana za maele ndeni au mona sixième mais ayebi nene makamba première au mona première primaire azo sangisana donc ezo yebala te bo yebisangai o ezali ko boma mboka tote o ezali ko mema mboka na libulu pa Congo ekomi lokola zamba. Yogoton na zolo ba ki l'air est grave. Na koelo bango lisusu na éveil patriotique. Kala mingi te toko sa l'éveil patriotique. Na kozonga lisusu pona koloba. Ah, ils en réflexion. Ah non, le ben non réflexion. Comment est-ce que je vous demande, mes compatriotes, partout beaucoup la nangai, un président y a Assemblée nationale a $120 000 mboso musala ni ya salaka pa kozala jalelo liste ya Fati. Mbata toka ki $100 000 mbata musala ni ya salaka a pa kozala Fatizo pe jalelo liste ya Fati. Et le président de la République, Excellence Fati, Excellence Président Chilombo, azako sepelane nango, azako monango normal. Et ceux qui ba dénoncer qui en côté, mais alinga kazala, mais tonga to tika la bongo, tonga to vanda ka bongo, ba député wana, ba gagner ka $20 000 à l'aise paiement gratuitement, et puis ba longo li en côté. O izaka makele la batunde bandi batu basiliki batu bako sepelate. Mais est-ce que toko silika kaka na kolobande to loba ke to siliki to sepelite? Donc
député national, il y a RDC, pays pauvre, sous-développé. Parmi les pays les plus pauvres du monde, avant-dernier, je crois, ou dernier ou avant-dernier. Mais député Nabiso a un salaire comme le chancelier allemand, a un salaire comme le premier ministre, a un salaire comme le Macron, comme le premier ministre de France, comme le Macron, a un salaire comme le président presque, il y a un pays belé allemand, les députés n'y sont mokili, les députés à Congo, l'équipe a un salaire. Les députés Nabiso à Congo, l'équipe a député tout ya mokili na salaire. C'est injuste, c'est injuste, c'est un mauvais foi. Comment est-ce que l'humanisme, motema bomotoke wapi, pour nous conserver pouvoir, pour nous soignoso, pour nous continent intégralité nango. Bon, on était kozala lapidé du jour au lendemain. Bon, on était kozala lapidé sans mawa, sans pitié. Humanisme bomoto ekei wapi o moto fuazala nango humanisme bomoto tolongoli nyonso mais bomoto vous ne voyez pas que beaucoup de foot avant bon wanate. Est-ce que pour na ba intérêt na bino oui pour na ba intérêt na bino est-ce que beaucoup de matisa bango de 7000 à 8500 parce que déjà de 7000 biso to comme déjà ko déclarer qu'il faut équita parce que tout le monde a musala na bangote. Mais les lots n'ont pas pris na mangamtu na ko sangsa nyonso bino bo matisi on le soutient à $21,000. Donc chaque député a compte de son baranda quoi après 2 mois. Christelle Vouanga ba vota kayo ke na kuna na kombo ya peuple na $21,000 aux pourquoi de nos sangote. Christelle Vouanga. Daniel Safou aux autres $21,000 ba vota yo ke na kuna na kombo ya peuple pourquoi besoin de nos sangote. Mes chers compatriotes, il y a un sabino que les politiciens baza batouté. Là, en pensant, je dis bravo à l'honorable Ados Ndombasi. Honorable Ados Ndombasi a dénoncé. Il était le premier à dénoncer $1,000 à prime hormis salaire. Il était le premier à boya ba Jeep Palisade. Honorable Ados Ndombasi. Chapeau et félicitations à lui. Et il est parmi non, pas même parmi, il est le seul où il a dénoncé les lots comme $21,000. Yemuta bimisi yango. Yemuta peliseli yango moto. Si au mone bimaboy. Honorable Ados Ndombasi. Naotuna Daniel Safou, vous qui jouez avec le peuple. Nazotuna Christelle Vouanga, bino boko sakana na population, ba vota bino na ba population. Bo bimisa telo comme longate, bo pesa ta polote. Na koloba ne koloba, na TV ko rassurer population que so bo komi kuna bo selo comme longa. Population a vota bino ya ofele. Bo pesa l'autre côté, ba vota bino ya ofele. Les lots comme ma député, vous gagnez $21,000, bozo sepela, bozo le l'autre côté, bo vani kimia. Ce qui est honorable à dos ndomba salowa quitter, mais tu rentres peut-être battre. Ce qui a pour attaquer en boité, tu rentres battre. Donc moni mwana mboka président élu, président Martin Fayulu, ndenge yem taouti kolobango a. Si à lobby et ça parce que honorable Ados Ndombasi babande djoko de innocent nde omoni mwana mboka président Fayulu ayo koloba ngo pe ba député tout o ba ya ba tia makelele a soi-disant que balingaka population a pesaka motema bolingo a voter bango yango tozozala toujours dessus population ko linga population zo linga mingi azo sala o bato wana ba koya kolobaka maintenant ba ko koma na pouvoir ba ko bossa na population totalement. C'est triste et malheureux. C'est triste. Christelle Vouanga, Daniel Safou, honorable Denis Sesanga. Il pose $21,000 au baraté. Mais il sera bien sur la population. Tout le monde a coca dans élection honorable Denis Sesanga. Tout le monde a coca dans la loi électorale. Quand la loi électorale, nous avons $21,000, mais on l'a baraté. Les politiciens baza mité mamabe, baza balokuta. Baza batuma be
Il gagne 21 000 $, tout ce que tout le monde doit avoir peuple. Ah, biso boy, pour l'hôtel, ça biso que bangonde bazaba honnête, bazaba honnêteté, bazaba malhonnête. Il gagne 21 000 $. Bah dénoncer ma camusous même bon ba kolobate. C'est malheureux. Tout l'anda. Ma mission TV, le miroir du monde. Mokitani Jama Kaboun. Andembata si to bundaka ne tumba pona mbongwana. Oyoki ya lobi nye. Donc mbata zora 350. Te na lobi na yo, oyoki mbata lobi. Oyoki ya lobi. Emsa moni loko Holanda te poza. Eloko Holanda te sengeli opesa bana mboka ba kongomani sango ya solo yebisa ni biso. Bafutaka yo boni. Sengeli bana mboka bayeba yango ina ndingisa bango les Congolais ont droit à l'information mbongo wana nyoso wana ndeko na ngai soki balobi te bazongisa bango na mbongo bazongi boso mbongo yo kosala tete bafuta ba compagnie o bayela kabiso limba a makambo peur bien makambo ya solo ngana yebaki yango bato banso bali bisika basango tambola ba hebi yango te mbongo ya mboka bako sakana ngo na bituka pona kolengela batindami po bango nde bakongomani ya solo bao batikali bankoni ya kosangisa pona koyamba madesu yale makambo ya solo pene na 850 000 $. Et bongo kabundu po anya lobaki likambo ya réduction des terres de vie des institutions eba yango te tango amoni mbongo bakofuta te moko musu pe simbe na motema akotala o moto singalaka tala yebisi ye tokitisa ni mbongo ye pandimi abi tokitisa ko moko okitisa bakitisa te telelo oyoka kite kabunda lobaka ngo liboso te baswana alobaka yango te ataza na mabe na ye azongisi mabi te nakoya kondima boye te le mot elekebele nakoya kondima boye te tokitisa ni mbongo alobi yango te na assemblée nationale réduction du train de vie des institutions oyoka ye moto andima e bongo mboka soko zotambwa na lolenge bongo Paul na mission parlementaire écoute quand l'Assemblée nationale elle-même est corrompue bato ba pesi bango makoki ya kozaba sinzeri ya mission parlementaire le contrôleur est corrompu okoza esconi. Ma mission TV, le miroir du monde. À l'époque de Kabila, un député gagnait 4 500 $, plus émolument, plus makamunyo so prime tout, na 7 500 $. Alors, malgré tout cela, Bisso Tobané toujours à côté les mélanges. Parce qu'on estimait que les députés ont gagné pour les salariés de Malongate. Koutou, n'importe à Kabila, il y en a des députés qui ont proposé à Malonga. Les longs époques Otosali, tous les députés comme Fachizo. Tous les députés comme Fachizo. Elengia mbongo, elengia miliki, ba bosani peuple, ba bosani population atinda ki bango kuna. Ba bosani totalement. Yango na zolo ba na peuple congolais que il ne faut jamais que compter na ba politiciens. Na tangi bino kombo ya Daniel Safou, Denis Esanga, Christelle Bouanga, ba tumisa tona au peuple population pesa confiance à makasi. Les loba zo ba 21 000 $, ba loba te ba melama. Bazo ba Jeep Palisade intègre pe mutu malonga na bango nyos ka mutu moko ados ndombas azo Palisade te azo 21 000 $ te déjà vous y ba katene ba prime be pour déjà position na il était le premier ya ko dénoncer mama 1000 $. C'est malheureux, c'est très malheureux. En tout cas toza dessus Namboka na biso tokozala dessus chaque jour, surtout na bato batalela ki mokonzi mboka actuel baza dessus toujours et loko ça passe ça qui ba fatizo bazo comprendre que mboka ekende mabe mboka ekende na kufa c'est possible Congo ebonga soki Congo e futa ba député mbongo koleka ba député mokili mobimba c'est que Congo ekoki kolela na eloko ta Congo kolela na eloko te. Mais vous, beaucoup les cas, na chaîne na bino bosala sala mike wana pour ko défendre ango. Koloba eke wapi preuve une photo pesa. Donc kabunda loba Congo coûte 7 millions de $. Est-ce que basenga bino preuve?
Est-ce que basenga bino ba preuve? Toza na posa kopesa bino ba preuve te. Député yemoko esika azali ayebike azwaka $21,000. Yemo ndeko nango député apoati bango ados nomba sabi bazwaka $21,000 depuis le mois de janvier. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Mboka ngo toko kenda wapi? Boko linga bo limwisa biso bo boma biso to sila botika la bino moko ou quoi? Et so botika la bino moko bo moni la banane. Boko diriger banane. Eza mutema mabe, eza méchanceté. Eza méchanceté. Comment est-ce que vraiment? Comment est-ce que? Oh my God. Na mona na ngai ba président na ba kambia mabe mais auto zutu oyo baza fin yango population nazoya kala mingi te na éveil patriotique mikolo tolobaki éveil patriotique, vrai éveil patriotique. Il faut tout téléma, il faut tout zwa makambo tuna maboko cette fois-ci biso moko. Pour le tout le monde a sumbo sauté, tout le monde a sumba tate, tout le monde a sumba député à $21,000. Très bien. Chers internautes fidèles abonnés, merci parce que vous avez belé. Tout le monde a une balasima. Tout zozo nga kalaming te pona to sala éveil patriotique. Tout solo là entre biso na bino kalaming te tout téléphone ouvert pour na émission na biso éveil patriotique, vrai éveil patriotique. Tout ça téléphone ouvert ton solo là na bino. Pour donc comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va s'organiser pour agir, parce que ngonga ya quoi agir et coquille. On ne peut pas rester là. Député à $21,000, ah député Fati Pena, ah Fati $21,000 to soukiana. Ah Mboso Pena zora 100,000 to soukiana. Non. Tana eleki. On doit maintenant se mettre au travail. Voilà. Pour le loto soukia. Au revoir. Ma Mission TV, le miroir du monde.